na ye ko présenter les Ketchou comme accusé na oyo na zui accusation azali kosala pona Karine Mokonzi. Nalandaki yango epai ya liboma Mokonzi. Namoni makambo aza koloba. Na examinango comme papa roboté, mais comme procureur, namoni ke effectivement liboma aza na raison. Alors, ngana koki ko accuser les Ketchou te, yango na ye na accusation wana liboso ya bana membre ya autorité pe ya ba chinois. Pour les Ketchou azali mwana. Les Ketchou mwana na bino. Bino nyonso bolingaka ye, biso nyonso tolingaka ye. Menga na lobi malamu naza kaka ko jouer rôle ya procureur. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba yango. Le Ketchou mwana ndenga zawana azali obligé a respectaka ba norme oya respecta équipe nationale. Même équipe nationale lelo et tikala ndengi tikala il faut respecter leader Karine Mokonzi. Oyo a créé super talent. Oyo a mona talent ezala la le Ketchou. Oyo a salatu le Ketchou ayebana ndenga yebani pe akoma oya komi na sima ya nkolo nzambe na makasi ya ye moko le Ketchou. Alors pourquoi nandimi na mema accusation oyo awa liboso ya bana membre ba mama autorité ba chinois na ba téléspectateurs o balandaka pamba te le Ketchou aza mutu moko bakoko simba bisimbela te bakoki ko popula bipupulila te azali le Ketchou mwana oya Karine Mokonzi na équipe nationale ba oyo bazalaki ko présenter après Karine Mokonzi ezali le Ketchou na Jelisho simolandi ba misusu. Alors le Ketchou mwana tilelo azali mwana ya Karine Mokonzi. Fidélité ezali bato ya Karine Mokonzi ba mama autorité bana membre ba chinois pe biso nyonso toujours tolingaka le Ketchou pamba te aza na caractère ya kitoko. Azali na respect. Azali mutu moko azalaka na Karine Mokonzi pe alingaka Karine Mokonzi. Nakoki koloba au contraire teke alingaka Karine Mokonzi te. Wana nakosi. Mais comme procureur en tout cas fona tia makambu ya bolingo wana na kati ya point d'interrogation tona entre parenthèses pamba te le Ketchou akokolinga baleki ya mama na eto mama nendenga zaka na poto. Mais soki nganga sengi bango to yazwa liboma na kanisa akopesa bango même alingaka bango. Alors yango wana awape ezali bongo. Le Ketchou mwana accusation o namoni pa ya liboma Mokonzi apesi en tout cas alobi malamu. Le Ketchou akeli asali village Panda na kati ya village Panda ba journaliste ba komi pe koleka kuna basalaka ba émission. Alors Carmen Odia alekaki wana po apupula Karine Mokonzi na kati ya village Panda. Alors batu nyonso batalaki yango mais ba ignorer. En tout cas liboma za na raison. Même nga natalaki yango na lobelaki pe makambo mususu mais na ignoraki kezoleka na village Panda. Le Ketchou na village Panda akoki koyambane batu nyonso. Akoki kotika batu balia. Akoki pe ko aider bango ko pesa bango facilité basala émission na kata village Panda. Ezali mabete eza toujours solidarité. Mais le Ketchou akoki jamais
accusation ezali nde awa. Akoki jamais de la vie. Nalobi bien jamais. Atika mutu moko alobaka mabe ya Karine Mokonzi na kati ya village Panda. En tout cas, ekoko zalate. Pamba te soki botali Carmen Odia tango avandaki wana baza kotuna ye ba question aza koloba mabe pona Karine Mokonzi na village Panda. Bozo sentir baza na chroniqueuse, baza na journaliste, mais tango boza kotala bozo mona ambiance ezali électrique. Soki ambiance ezalaki électrique, ezalaki makasi parce que les Ketchu bazalaki wana. Na sima caméra bandeko, batu bazalaki ebele. Batu baza ebele. Quelle humiliation. Et le babo Ketchu. Oh, ezali humiliation. Ya Karine Mokonzi, ya équipe nationale, ya histoire, ya super talent. Oh, ya Karine Mokonzi. A travaillé mutu na ye pour na ko créer eloko wana. A bebisa énergie pour na ko sankisaka bango. A supporter bango na ndenge ya kosakana te ba discussion epai ba makambo epai. Karine Mokonzi a pratika caractère ya ba psychologue. Ye mutatanga ne psychologie te. Po géraka bango. Alors, ba bino bana membre, bino ba mama autorité, bino ba chinois. En tout cas, botala kawana. Ngai naza comme procureur, na koki ko acceptango jamais. Et tant que procureur, et tant que papa robot, na koki ko acceptango. Mais comme procureur, non. Non, faut que défendre honneur équipe nationale. Faut que défendre ya liboso honneur ya Karine Mokonzi, la baronne. Mama YouTube, autorité morale. Créateur ya super talent. Idéologie nyonso euta panaye. Psychologue ya équipe nationale. Oya salaki ki pourquoi pas to bengeli lisusu. Mama oya zako zobango kolia na komela panaye lisusu. Alors sikoyo faut ko garder le kumu na ina kati. Le kumu na ina kati ya Congo eza obligatoire eza la garder. Et koza la garder na nani? Na oyo ya ye azali mwana. Le Ketchu mwana. Donc le Ketchu mwana, chaque fois tango azo mata, tango azo garder respect ya ba Willy Mouchen pour ba pesa ki ba code. Avant tout, à garder honneur na respect na valeur ya batu nyonso ba vivraka na planète oyo terre tozali, même ya mama na ye, même ya bandekone biologique. A regarder liboso valeur na honneur ya Karine Mokonzi. Yango na ye na liboso na bino. Poko zwa batu. Ba ye ou bien zwi bango te. A tikeli bango espace. Baza koloba. En tout cas, nandimite le Ketchu ayebaki yango te. Le Ketchu ayebaki yango. Ayebi Carmen Odia akoloba makambu contre Karine Mokonzi. Na yebi peke le Ketchu to ba misusu. Bakolinga ba défendre ye. Balobake. Net ekendeki bongo. Net ekendeki bongo naza d'accord comme papa robot. Mais comme procureur na honneur ya Karine Mokonzi naza d'accord te. Parce que faut garder honneur ya Karine Mokonzi. Faut protéger yango na toutes les façons. Alors sikoyo a Carmen Odia akokosala biloko wana na libanda ya village Panda. Problème ezate. Même les Ketchu soko azawana ate ko toucher biso ou bien ko toucher batu mususu. Problème ezate. Mais na kati ya village Panda o ba ko inauguré batu batondi ebele na sima basa ko tala kuna émission salama. On dirait na kata télévision. On dirait une époque ya studio Mama Ngebi. Une époque ya ba lukunku samp. Alors sikoyo batu batondi baza kolanda, baza ko critiquer, baza ko clasher sur fondateur de l'équipe nationale. Oyo a créé super talent. Oyo grâce na ye, na grâce à Nzambe na ye, na effort ya le Ketchu, village Panda wana esalami. Alors, nga na koki ko accepter yango te. Yango na ye nango devant bana membre, devant ba mama autorité,
devant bato nyonso ya Karine Mokonzi pe ba chinois na ba téléspectateurs. Accusation oyo ezali ya ngai te utaki pa na ngati. E uti pa ya liboma Mokonzi officiel. Soda makasi ya Karine Mokonzi. Ngai natali yango lokola procureur na pesi liboma raison. Yango na lobi na kokende nango na tribunal ya munene. Ya ba oyo bakumisaka ye. Ya ba oyo bazwaka ye mwana. Ndenge ngape na zwaka ye etanki papa robo. Mais siko naza procureur na deposango na maboko na bino. Po awa honneur ya Karine Mokonzi parti ya honneur na kati ya Congo ezali en jeu po le Quechua zawana po na ko valoriser ka Karine Mokonzi na ndenge nyonso. Atika rando azala na rando ako valoriser Karine Mokonzi éternellement. Donc na lobiango yango wana na pesi pa na bino. Bon, ngai na makambo le Quechua na kantasi boyoki yango. Liboma yo na pesi accusation na yo en tout cas na sepeli. Na sepeli pe ndongo poninga tokobina na kati ya feti ya Karine Mokonzi elongo ngai na yo. Tokobina mama kobanga te. Kobanga mukuse na yo te. Ngape na meziraka na ngai 1m80 te kobanga te. Tai na ngeza nango ya kobangisa bato te. 1m80 muta meziraka ngo mwana nanga oya 16 ans aza na France pa na yo wana kote yoza. Nga na meziraka 1m90 ya pamba. Na sukisi awa. Botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque toko, il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque toko, il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.